L'histoire du jour na Dekina TV, la championne Sungangai, lekinanga mobali ya Sénégalais atie na kisi. Lekinanga komi ko négligé bana. Aza mama bana misato. Azo pesa mobali mbongo. Azo tinda ti mbongo na Sénégal et pa ya mama mobali be bande kwa mobali. Lekinanga kuta mobali ka briske mukomoko na toilette tuni. Na position malamu te. Tanga koti mobali apesi mukongo. Après ndeko alinga loba. Mais munoko kilo mwa kolobeza te. Ndeko na bisa mwasi kombo na mami yana ya lobi la champion na maboti biso kami bale ngai na leki na nga mami. Bosunga po mwana mama zo kende na liwa. Suivez l'histoire des jours na Dekina TV, vraiment okozala dessus. Te sois amba liboso mona ngai s'abonner pour na kosala par na famille ya Dekina TV. Suivez l'histoire des jours. Okozala dessus. Bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi. Dekina donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Coucou Naba Bonigno sur Dekina TV partout dans le monde. Et c'est Kabozali. Et bienvenue, Naba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels. Il y a Dekina TV, mon vieux Benz, la moto Karata, le 4x4 double pression. Il y a Suède, Ban Afrique. Bana ya mbona tiebo yoka lisolo. Lisolo ute pandeko yaya. Abengi la championna, bila championna. Nazana likambo yetungisa motema na ngai. Est-ce que bafuta ka mbongo pona konsola na bite mwana mama solo la lisolo eza ofele. Lisolo eza ofele yaya. Défoule-toi, ouvre ton cœur. Je suis là pour ça. Alors bila championna mama boti biso mibale. Ngana na 46 ans leka landi ngaza na 40 ans. Mama kufa, papa kufa. Leki nangande nyonso nangai, leki nangande famille nangai, abota bana misato. Et se retrouver à côté na mobali moka sénégalais, aza musulman. Mobali wana aza marié la championne, s'il vous plaît. Nazo reconnaître leki nangai sauté. Mwana mobali wana aza marié, mais azo bimana leki nangai. Ça fait de cela une année et demie abimakana leki nangai. Ata 5 € ya mwana mobali ya sénégalais wana. Leki nangana na tikala kuriate, mais leki nangana zo sala ba dépense pour na mobali. Soki abimia kendo sala ba chaya ndako ya bana na mobali pa ko sala nya ko se servir ba ko koma na caisse moi sa futi. Kaka wana te mama ya mobali na Sénégal aza avec aza na problème à miso donc aza presque aveugle. Leki nanga tinda ka mbongo presque 100 € pour na mama wana à part bande kwa mobali. Mobali aza musulman. On comprend peut-être à cause là. Nini na basi délé mais ndeko nanga zo comprendre te la championne apesi bolingo pa ya mobali ba makambo na oyebisa o la championne eza ewuti pa leki nanga ye moko mobali azo nyokola ye azo maltraiter ye libala ya mbutu donc asomba ka libala na mbongo no money no love soki mbongo ezate bolingo ezate soki basilisi kolia mwamba mobali mbala moka na mbeta bandi kosala nini kolakisa ifo sombela nga chaussure 300 €, 350 €, 400 €. Soki pe mwasa lobi kete asala ni a réagir aloba kete na lingi pe boete yoka mbongo mobali ko kangele kanda ti pendant 3 mois ti mwasa ko céder mobali ayebisa ya lobi ke moni yo mami yo kokoka koboya ngai te. Okokoka koboya ngate ndeko mami fongola miso tanga nazo biso bongo ezaka bolingo te mais ayebesika tie yo ezaka bolingo ta ayebesika tie boko limbisa nga ba papa boko limbisa nga ba mama ya na biso apesi la champion lisolo alobi mobali kopé ya leki na ye akoma kati na 7e grand donc tango bazolia mwamba na leki na ye mami mobali akoma kati na ba 7 ko soki pesa ya normal. Ce qui pèse ya normal, ngana bino toyebite. Parce que bimela mele koma. Boma mamai, 48 heures. Banini lisusu. Kisa corona, mutaluki amonite. Kaka bimela mela.
Donc yangwana peut-être nde lokola ndeko na biso ya mwasi mami akomaka na 7e ciel nde yangwana ezosala nini moya sala nini na boya mobali wana ezate malgré mobali wana soka ye kotala ndeko mami azana bana na ye amemaka na makemba bana ya Congo. Quand je vous dis le terrain maboulou la bitre kolo les supporters trop méchants, il faut bon dimila rangai le terrain maboulou na bomo ya mami mobali azo mematina makemba. Un homme marié, s'il vous plaît. Donc, loko ya omona ki akoye komema pona ndako ne akomema. Mami akomi ko négliger bana na ye. Bandeko. Mami akomi na banyongo kili. Mami akomi na ba retard ya ndako. Pourquoi? Parce qu'il faut satisfaire mobali wana na libota na eba benga epai. Ndeko na ye ya mwasi apesi nga lisolo aloba te. Mami alingi koyoka te yango la champion na ye to sunga ndeko mami afongola misu ya yo lingi nzoto koleka Yesu masi akolo nzoto ye moko lobi nango mama na biso Irene Masiandoki mama abiso ebeteli nde ezoboma biso mama to abana ya na biso mami alingi nzoto po mobali akomisa ke penza donc na 7e ciel akomi ko sacrifier na bana bandeko akomi na ba retard ya ndako ndeko mami okosutuka libanda mobali wana kozala wana te chose grave ya bengi po akomi na suka ndeko na ye mami ayibise yana akomi na zemi ya 2 mois mobali ayibisinga na bota donc ata bolobi ndenge nini mwasa yo kaka oyo mobali alobi mami muko kombo na penza mami ndeko na ngai otala ngai la champion na pesi mbote depuis la Suède. Vraiment, moi, maman, moi, papa, elle était tellement triste. Aux gens, les canicité. Elle a besoin qu'on s'en y a qu'on partage. On a mon tout, peut-être 10 personnes. Oh, ya yebi binoté. Elle est clouée. Elle sait quoi faire. Azo mona keza normalité. Ya yebi yo mami o sakaboete. Mami, mukolo moko, nanda kwa mami s'il vous plaît, na si bo landa ngai. Nanda kwa ya mami, il faut zala luka ki sénégalais oyo. Alukiye, ake ko fongo la porte bandeko, akuti mobalo ya sénégalais tuni. Na teni ya Adamu. Ale, na peni na yebo limbisa ngai, papa na biso oyo, azana 54 ans. Mami azana 40 ans. Alingi chassé. Na peni na ye. Donc tout autour ya peni asali nini. Alingi chassé. Akanyo lokola kwanga. Soki ya ntesa, soki ya nini. Na yebite. Mais chassé penza. Alingi yango. Tout autour ya peni na ye nyonso. Alingi. Moi si tanga koti. Amoni mobali. Mobali asali nini. Apesi mkongo boy. Apesi mokongo. Moi sa lobi nalinga ki na tuna wana mami ndazo ibisa yana ye. Alobi nalinga ki na tuna ye o nini yaya munoko kilo. Na koki ko tuna te yaya munoko kilo. Tili kamawele kana zwapeli mwakanisi o makasa ko tuna te. To développer ngana bino. Okanga chasse bongela kisi nini. Eza kisi eza nini. O ezo sala ke ya komisaka ndeko na biso na 7e ciel azo yebisa mami yo kokoka koboya ngai ti. Soki ba silisika kolia mwamba il faut mami apesa dépenser mbongo. Kabela nga mbongo sala bo chose grave na bandeko ya papa o ya sénégalais à partir ya Sénégal baza ko benga mami po asunga tinda mbongo. Yana lobileki nanga komi na ba problème ya ndako ba retard ya ndako. Likolo ya mwamba atinda mbongo koto kaka wana te na semeki na ye yaya mobali ne ya 56 ans parce que mobali ana 54 ans yaya mobali ne ya 56 ans atungisa pe mami asenga ke bambongo donc mami faut bima donc sadaka donc lady boss lady il faut sala nini apesa ka mbongo po asomba bolingo soki ndenge na yebite na mitu ya bana na ye les enfants sont sacrifiés mami azolinga ka 7e ciel. Ma sœur, vie yaka moko. Vie ezaka moko. Yo moko foko fando zo mona makambo zo sale ya normal te. Yo moko zo se reconnaître te. Yo kuti mobali ndenge wana azi peni na ye alingi ba chasser.
aosala nini incantation aza koloko benta aza kolobela ngo ye moka beta na okazo ke yo mami okoka koboya ngate. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de lui. Ndeko tala bana na yo, tala bana na yo, tala bana na yo. Okoki ko sacrifier vie na yo te, okomi tina ba problème ba retard ndako pona ko sepelisa mobali yaya. Yana lobi ata 5 € ya mobali bosali une année demi nano liate. Soki boke na ye yende fois somba a profiter na sima na yo. Tango ayepa linga kende soki le msusu ata makemba mafuta obente nina komema akozo amemeli bana na ye na ndako epa ya mwasi na ye. Donc azana mwasi oya sala nini alinga ko ataka ni sika wana bolingo basomba ate. Bolingo basomba ate nazo fongola parenthèse tango la champion na lobaka. To fanda na mabala na biso, to fanda. Vomi ndoki oyebi ke Angelo yo yebite. Kolanda lo engete yaya ba olula yo ke yo te. Ozaboyo zongisa te yaya. Yo nano zwi libala te nzamba ko pesa yo parce que na magasin ya mabala epa ya nzambe silite. Mais biso ba oto anango to batela mabala na biso. Lo yenge kosa biso te. Tala mama na biso ndazo nyoka mwana wa mutu moko aye aza ko utiliser ye. Papa na biso mususu na betaka lisola simbaka kisi pona pusu. On dirait Sénégalais oye kisi na ezaka ka wana po asepelisaka ba mama mema ba otina ba 7e siècle. C'est pas normal. Maman comme ko mami a o sacrifier na bani. Ndeko na mwasa leli. Abila champion na sala ni na bi mama na opes na lokwa yozo ko ka sola na ndeko note. Ngana ko sala émission ko tindele vidéo. Soki mami alinga ndima ke bolingo eza normalité. Soki bozana basala nzambe te contacter ngana ko chayo a contact na basala ya nzambe. Bako landela on est fils que pendant 1 mois. Là tu vas comprendre comment tu seras comment mise ko fongwama. Mise ko fongwama là tu vas comprendre que na uti musika parce que mon kilio yo est comme ma bé. Mon kilio est comme ma bé. Mon kilio est comme ma bé. Tant que ça na ogazo le biko kotika la koboye jamais ayebe sika chayo. Yo peta ngomoni bongo lo binzambe na ngai. Mutazo memangati na 7e ciel nzambe ngana ndoko suka kana ba 1,5 na matini voti na ba 7e ciel na otingama. Mais ça c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Même Jésus qui a aimé le monde. Notre Dieu, pardon, Seigneur a aimé le monde. Il a donné. L'amour consiste aussi à donner. Yo salakana mobali car yo no pesa ko pesa ko pesa ka. C'est pas normal. Ndeko na lobi une année demi ozana papa oya sénégalais. Ye kaka da pesa ka. Yo ndeka ko pesa ka. Yezo suka ka na yete metina bandeko na ye na Sénégal. Okoma ko tinda ba Western Union. Eh ya mami, ata mama kufa papa kufa. Na famille na mama botama na bandeko te. Papa no azana bandeko te. Ya so mbonge leke bele. Bombela tabana. Ressaisis-toi, ma chérie. Et puis, chose grave, mamie, a zemi il y a 2 mois. Il y a un déconné à l'élina mawa. Alors, il y a commis sous donc, il a commis, donc, mon ya sénégalais, on a bien. Azozanga na likamba koloba, mami ndekono a olingio, Azomi tungisa, babota biloka ami balé 2 filles. Il y a 46 ans, il y a 40 ans. Il y a ce qui problème. Et Rosala passe pour na ye. Eza pour na jalousie te yaya mobali nini ba rosala lo jalousie wana. Mobali akabakate. Mobali azo china yo. O soka ye pa na yo tina makemba oke na ngwe non marié ezalaka. Ezalaka. Hey, ekoma pardon. Ekomi pa mami. Bande kunanga bosunga. Bande komi bale surtout boya ko commenter bo pesa mami quand même. Hein? Bosola na mami. Enfant mystique. Edgar Mambo. Pangi na munu mosi. Bo commenter. Henri Matumona. Kisle Matumona. Bo meka na ko commenter. Po bino bamde konanga ya basi. Bo meka ko pesa. Mami conseil. Ya ngonga na seplara na leki na ngai. Vanessa. Non. Moi si ya mabondeli. Des fois, biso nyos tout. Et ça rappelle des fois vie de prière que vous quittez et matakape. Mais, il y a une zamba sala qui est ngolo. C'est une fille qui prie.
Une fille, malgré les gènes, mais elle a compris que le monde là est ma tata. Dès comment ça se la leki na ye. Abila champion na boso na biya na obeta li solo. Na obeta li solo. Ye Sénégalais on a que nous linga chasser na sexe na ye. Pona nini? Pona nini? Donc pour dire l'homme si yo mona ko bimaka na mutu, nzo ko bimaka na mutu to bimaka na démon. Avant hier là on wana sali non ba incantation kili tant boko kendo zo mona muta o lembate. Yo mon comme ko benga mo minyoko. Donc on peut dire que t'es pas bandaki, abandi premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, tina 7. Toi-même tu te demandes. Parce que tant au ti banana, c'est des galets en azam banana di bosote. Tu peux voir la différence. Mokile comme ma tata, yo zo kansozo ke na mutu nzo ka démon. C'est pour cela que je même ko ka boya été. Lukan Zamba veza la trop tard. Lukan Zamba va vina e beba. Avo telengana na bana. O komi tellement ba nyonge bele ba tioli banda. Lukan Zambe. Mutu nyonso relation nyonso fait ko baxelo un plus na vie. Si on komi ka kezo longola, longa izali sou malamu ti. Lukan Zambe ma chérie, maman na nga mami, kombo na mami. Kombo na mami, kombo ya mboka nde na bombi na solo na ndeko na mwasi na bota bino kambi mbale. Yano ya 46 ans, azo lela pona yo. Aebelo ka osala te. A omono ndo zo dinda na libulu. Komono nka bolingo normal te. Na pesi un conseil gratuit. Mekano koloka Nzambe ne fils kata pendant 1 mois, okomona ndenge ba ikaye kokoya na misu. Okomona ndoko za éclairer, okomona ndoko comprendre que non. Mwana mobali ande ko utiliser ngai puis bolingo ngo eza ya normalité. Bolingo ngo eza ya normalité. Ozana mobali mususu azolinga yo grand frère na lobi. Wana mobali mususu azolinga yo mobali wana kipaka yo. Malgré bana. Aservaka yo me yo lingi mobali wana te ya. Surtout batali na beauté. Totie mobali wana na Sénégalais wana mobali wana liki. Mena yebite. Ce qui est likambo mwamba. Ou en famille stra comme komona mwamba ti na pharmacie. Amona pâte d'arachide. Quand on a le bara mwamba ezali po mikolo ba comprendre mais le bana ba comprendre te. Maman les mwamba c'est quoi? Oui, c'est yodnesmer. Pâte d'arachide. Mikolo ba comprendre mais bana ba comprendre te. Ma famille stra comme komona ngo partout. Ti na pharmacie. Aki komona mwamba. Donc, ndeko mami, ressaisis-toi. Ndeko na moi ça zo lela pona yo. Bandeko na nga bo partager histoire oyo. Tant ozo partager les solos. Ezo salani nezo comme la battre. Vous savez la vie, kokanisate lo kwa yo loko moko ya gravité comme la yote, cela veut dire que battre nyoso bazalo kwa yo. Non. Les gens passent des moments difficiles. Il y a des gens qui traversent des moments où ils ont besoin de canicité. Et là, mon salon n'a des fois, où il y a mawana passe. Mais dans tout ça là, tant qu'il y a la vie, il ne faut jamais perdre espoir. C'est moi qui vous l'ai dit. C'est ça notre Dieu. Il y a ça la divergence, c'est en Zambé. Et l'autre est important, c'est juste pour abandonner. Tu prends ton lit, tu marches. Même dans la maladie, tu continues à marcher. Même dans le pleurs, tu continues à marcher. Ça, c'est la part de l'homme. Et Dieu sera là pour te donner la victoire. Vraiment, de konanga mami Lukan Zambe. Numéro nanga ya zawana bengangai. Ndena lobisi s'agit na recommander on a ko sala yango batu bakolandela yo. Vraiment na lingi bino ya trop mbote mingi na bino ba oyangai et me partager les solos utani mbala sima. Nzambe madame Mulenda omoni la championne te. Bon moi si pas si arima tout monde. Chapeau yeko sa ni na dikina TV bandeko. Na ba rouge na bima kaka wana kwe na kuta na ngombe nda ko landa ngai. Pardon. Pour moi si pas si utani mbala sima. Bye bye. Bye yo. Et bon amour. Ah, yo